Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour un numéro na les réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo e bisika bana nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133. Voilà, donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi kokundola ba adorateur ya kala basala nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala so nzambe omozongisa bango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, toyebi biso nyonso comment est-ce que nzambe utilisera Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soko opusani Bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moi de Bandeko Babolingo, certainement vous allez très bien. Moi je vais même par la grâce de la famille. Samuel Liwa, Caroline, il y a un groupe Sinar qui est Kakena Matoi. Et puis si passe et puis si ma Bandeko Babolingo. Kande tolala tolamuki sango et toyoki Caroline akufi tomoni ba image na hôpital na libanda hôpital nde bandeko bazolela ye ba artiste comédien bazolela bandeko eloko pesi pasi pezo pesa pasi na likambo ezaki Caroline asaki live avant-hier donc pena babenga femme forte yeyo elle était à terme parce que lo ebomi ezali accouchement baloba akendaki kobota ndena okino roboto ana kufi na ebite bandeko mwana tikali to mwana ngwa mibimeli tena mama na mwana bakufi c'est comment opesa biso na sangwango mais akende kobota akufi na pasi ya kobota elobi na bandeko balobi obota ngambo obota te ngambo finalement bat bakobota rasusu te en fait liwe za partout attention le obota te attention qui orokufa hein attention roboti te bat babota kana okufa te bakufa ka pardon na robota te et to pe na ozanga kobota mais to tambola na liwa partout o ebele babima na ndako abimi karaboye akokatsa balabala mutu etuti akufi siko to loba nini kokatsa balabala te kobima libanda te bato mosusu bakufa alali alamuki te boloba nini tolalaka te tolala supongi te mpona kobanga mawa oyo yana bapongi. En fait la mort est partout, liwe eza partout et liwe ezali na nzela nyonso ya nyonso do na nyonso tosalaka liwe edo totambolaka na yango en fait totambolaka na yango
Ya on a eka na nzela video oyo. Naloba la mutu mo ozolanda ngai. Toyebi que toza éternel te na mokila bato. Mais amana pas c'est ça que façon to vivaka. Hein, la façon dont nous vivons na mokila bato yo. On dit mokila ngo ezaka ya biso. To quand on dirait to lekate to kufate toza éternellement. Toza éternel to peut vivre éternellement. Mais et pourtant toyebi que mutu mo otika libanga na sena moya zate. Yango bandeko to bikara. Tout ça la conscient ya likambo wana. Donc ce qui veut dire toi ba ko vivre na mokili ya bato. Et toi ba ko vivre na mokili ya bato parce que so yebi que o leka un jour. So yebi que o kufa un jour. Siko tina nini ko bomana. Tina nini ko sala na mabe. Tina nini ko zokisana. Tina nini ko finga na koluka ba problème na baninga. Tout ce que nous faisons là auto yebi que esunga anangote et n'aura anangote. Parce que lobby ozale bembe, lobby okufa, lobby ozala te bato baleli, bafana Caroline baleli. Capture on a vu on a mort ba vidéo na e. Nous bébé azaki artiste comédienne. Ano sala mingi humour, alno linga humour mingi ko sekisa bato. Azaki en plein live azoteka blo na e parce que bana koteka. Tu vas comprendre que vie ezaka ka o tokanisaka te bato bele baye na ba réseaux sociaux na baloyenge na bavantir na buzoba baninga baza koluka mbongo yo ozoyo opelisi live ntongo ti mpo koyo kofinga yo opelisi live okolobaka obetaka masolo ma basali te pendake baninga bazoluka mbongo bazozwa mbongo kaka nde atekaka na ye wana mbongo ezokota mbongo ekoti aza kozwa babriki na bambongo akotombola yango akobalansa akolakisa bato ke non tala mbongo bato bazoseka na bango tellement azalaki humoriste. Et vraiment paix à son âme. Accueilli avant à flair d'âge. À flair d'âge. Accueilli penza avant. On a habité sur Caroline à l'école 45 ans. Est-ce qu'à l'école 45 ans? Je ne crois pas, j'ai doute. Et à Koufina à quarantaine d'âge. Accueilli penza mona moki. Par rapport à âge, je vais koufé là. Tolo banini. Mon colo pema a décidé à jouer pema. Et on a le baran de Gomozo Landangaye. Elle est en bonne santé, notre sœur. Elle est en forme. Ezara kakende robota akufi. Mama e, papa e yozo landanga e. Mokilo ezara ya yote. Mokilo ezara ya yote. Ola lola mokiboye. Oza soute. Et surtout kokufa lelo qui parle on sou agité. Bana ba 17 ans bazo kufa. Na ba bébé ba sa ba crise cardiaque. Bébé akufi, asali crise akufi. Bébé alali la mokité. Donc, liwo équipé souté. Kalato yeba ki po muto kufa fo makoko, po muto kufa fo tam so bela makasi, lelo ezo kipete Caroline azaki en forme. Ezaka kazaki na zemi akena ya bota. Bat bagi na robota pe bazongi na bango pe na ndako. Eza na norme te ke muto so ki robota fo kufa. Eza bakamo eza na ngorare eza la ya moko. Ake bota kufi. Ndeko mosi ndo mobali. Lelo oyo liwo koya. To souhaita ngote me erokoma ato boyango ata ekomi lelo te ekokomaka un jour puisque tokokufa biso nyonso motu neza ekokuta ona etani nyo kana barando oyo ozalaka nango wana na bakofinga ya bamikolo nyonso ya barankine ya baproblème na bato toi tu as des problèmes avec tout le monde yo ovandaka na bato bien te sambela luko sambela te nzambo limamba nzambe te siko yebisanga lelo so okufira suka wapi parce qu'après la mort il y a une vie oui bate nde to ba gena ya kufia kina opema bat nyonso te ba gena opema pour ton information mun so muto kufi eza mun nyonso te muto gena opema eza kopema pona batu misusu et tourma pona ba misusu muto gena opema eza muto oyo tango azaki na bomoi azaki na Yesu na vie na ye lo andimelaki Yesu non seulement andimelaki Yesu abana otambola na kubanga nzambe le soza muto kena église mais na loyenge osambela me ya loyenge vino yo nde muto kambaka nzambe te lelo so okufia yo kena kimia te kena sika kimia te yo pe asona mete yo pe atona mete muto barando
so yo so pelisi life obanga motu te yo bapekisa kote tala bopekisa nga te mpona koyoka te malamu mokolo zole otala likolo comme so swana na liwa obunda na liwa oyebisa liwa ke non yo bapekisa kote po tondima yo yaya moto agendaka na kimia eza motu oyo atambolaki na Yesu ayoka abangaki Nzambe azali na kimia na motu nyonso Bible ezoloba rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc tu dois être saint sous le soleil. Pokufa, ok na kimia. Yo futila mon kome. Socio jubilo rabatu. Mbongo rabatu. Oliko futate. Ekomi akoswana kofinga ba okeno wapi. Ba osalonien. Surtout kwa na poto. Nana ngoya okangona mambo. Mundela kota biloko wana te. Omoni ke no yo ne muta makasi. Ndeko okufa o rendre compte à biloko wana mutu agenda na kimia eza mutu azali na Yesu avanda ye bien na bato azali na kimia na bato aluka ba problème na bato te so likambo ezali ayebi s'excuser ayebi kosenga pardon ayebi kobongisa Bible ezoloba poursuivre la paix yaya alimbisanga na oyo elekaki abatelaka kimia so mutu na pasi asungi asepela na malheur a moto te yo so mutu amona paso ki otonga ye yo sika kuna bato ba maladi ya kokufa ye na sida kokufa na cancer wana oza sir eloko ozosala wana na miso ya Nzambe eza bien c'est ça yaya tobika malamu na mokili ya bato vie ya mokuse qui pouvait croire so yebisaki Caroline avant-hier ntango azosala live ke Caroline samedi okende obota me o survivre te alanga ndimango na nga ndima avant-hier ayeba yete ke lelo samedi oza te o ezoliko ezozela yo lobi ndeko nango yebi te tomilengele toyeba kobongisa prodige toyeba kobongisa lobi na biso toyeba kobongisa voyage ya liwa parce que ezala mobembo to bongisa voyage so ebuko voyager to se préparaka yango moni miko nyonso faut se préparer pour na liwa parce que ebi mokolo te ebi ngonga te elobaka te après la mort il y a une vie et cette vie dépend de la manière dont tu as vécu sur la terre so za mutu kimia okenesika kimia so za mutu kimia to kesika kimia te yaya kindumbo likotika te Bible pekisi me yote moyibi mangambo mabe oyo ozosala kopumbwa na butu yeba ke loso okufi okesika kimia te ndimela Yesu bongola motema banga Nzambe comme ça lobiso okufi okena repos. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya mwakoka nino ya Nzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kwe ozali Nzambe Yesu Nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na Nzambe nanga Yesu ozali Nzambe onkote ya okani na yo ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali Nzambe mokotea okani na yo ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu
santu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwa na yo tu komine malongi. nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son nase métamorphosé osimingo sangwe maladi na biso olengo bebi naza toxike grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus